Omoni le mona loba bango mo bazwi Davina batie na gloire à Sheila. Très bien. Ozomona. Batalisa na bato ke anniversaire ya Belleville ezaka Sheila te. Sheila za anniversaire ya ba Ini Edo. Ya ba Merci Jackson, ba Regina Daniel, non te Regina Daniel azana ba na Davina Apwa ba ke na bola Davina Apwa. Ko Davina Apwa na Merci na Regina Daniel bazali ba ta génération ba boy. Omoni anniversaire vraiment Regina Daniel Davina bango mi bale ba milliardaire ba okende la génération na bango ba okende bango mi bale. Siko ba vandi batali babite vie sila sa okoma te. Donc il faut to luka to simba Davina pour la partir à Davina peut to kopesa vie sila si moi gloire moko wana yango moni bango moma bavana bakaikla anniversaire à Belleville cause à Sheila te parce que Sheila azaka na mukala ya Belleville. Très bien, ouais. Moi na mokena balote. Avant biso to ya Sheila de sa yaka. Ba changer la histoire te. Ozomona Sheila lobi ngata ba bengi ngai te na yaka na tourna kaka na bela. Ozomona Sheila eko etalisa biso ke mwana mukie na lotete na ye. Yebisa biso esika Belleville avant na simbe na Paul. Voici Bekar. Ozomona na persona rôle na persona combo. Ah tabosa na masekite ya bino. Ozomona bosa ba jeter na Belleville mutu mususu. Niveau ya Belleville na bi te to ko changona banani. To ko mesurer niveau ya Belleville na nani. Y a pas match. Ozomona lelo Davina Apwa akomi ko fingama tovandi tomoni dina na komo fingama po alobi Davina asota ba niveau ya ba million akoma milliardaire. Voilà. Est-ce que li kamoni bo finga dina na moni miss lo finga dina na rage nyoso. Et ce n'est pas na manga na sunga yo. Yo lobi ke pani Omar Kabongo abima na dina na. Oh obi ke soki dina na le kanzela Omar Kabongo mwasa ki aza mwasa mayele un bon tonton comme Omar. Obi combien ba via comme Omar wana. Vraiment. Un bon tonton comme Omar. Une très belle femme comme Dinana. Elle a couché avec Omar Kabongo. Son ezawa. Exact. Olobi bien kaza mbanda mami la chatte abimana po eza kala bokosita. Yo ngati so yo lobi bongo ne okitisi Dinana. Sko yo ke tala yo niveau ozala ya matuza. Voilà et c'est Tomida. Et ce n'est pas na mande na zolobi. Matuza na ya papi. Est-ce que yo vraiment ont la valeur à Dinana? Pourtant on lobi que Dinana abimana Omar Kabongo. Un bon tonton comme ya o. Vraiment yebi batu combien ba osutuki na Omar. Batu combien ba luka ba mona mutakala ya Omar wana. Non. Au fin de Omar. Un peu de respect. Non, batu ba excuser biso. Non, il faut employer ba terme o ba lingaka. Osomona, comment na Omar atika le siko ni atema ni boy. Et c'est le Panama. Yo tema okoko atala otika kokosa kako ozolinga finga mutu na rage nyonso mais tandis que yo moko bimana ya matuza tandis que yo moko to obotola ya papelo mabelo ko aboti na basoda mais tango o critiquer Omar so kiti Omar na matuza opona nani ça peut se venir na matuza mbote te na poser question répondre ngai moi viens nga te répondre nga ozomona tala ese de Panama obi ton na tele mission na okele ko mawa yo mona no wana choix te tala elonge ya papi on dirait mutu elonge eleka faire ce que kangami ok moto le pas camarade muta ba choix te vraiment na suku to taya matuza nelonga papi wana na vana ya matuza osomona mais yo olingo finga Dinana moso na vai na talika to melata mai ensemble yango ya mona garde abandi mais ils ont critiqué Dinana comment c'est possible moi na Davina wana OK okokumisa milliardaire milliardaire na ndenge na bango ya butu OK bango baza ba milliardaire na ndenge ya butu oui to accepter mais mona na moyi oyo mto zo na moyi mona na wapi
ata na venir bango sikoyo baza ba millénaire ndenga butu me baye nango peti na moyi boye mona na miso ya bato dina na ata mwana mutuka kanda akendaka Belgique ndako kano avandaka bien siko Miss Lolo depo botama chez les parents oye bofuta ata ndako te mwa mokie papa na ya kankokolo commandant na kankokolo abomba ko na kan mwasi pe da sa zonga babenga na ofutela ebonga abonde mwasi otanga mai osuba na mbetu si te baloba ke baluba bato basuba na mbetu te za muluba asuba na mbetu te lokwa boni asuba na mbetu mobala mutala mobala sundole avant natalika ke aza mwasi osuba na mbetu non sani ndako so bima ose bateli nana elonga yebi kanda te olobi dina naza mukola sila na so bateli sila abila koko sila dina na mwa muke Miss Lolo alobi dina naza yaya sila zela nga na lopana kokatanga zela nanu kokatanga na maloba te ebunga ngai Miss Lolo tondimi dina naza yaya sila siko totemisa sila totemisa dina na baza sans maquillage koko nani voilà po tozala bafoto na bango ya banaturel mobangi aza nani yaya bolingaka te so bato bafandi kimia place o meme alali bolingaka te meme abega aganga me eza poussière yaya soki Davina aza makolo poussière oui mais lelo susu Davina wana akoyoza makolo poussière te bafinga Bellevue makolo Bellevue boye mais lelo kaka na couleur ya Bellevue na Bellevue akokoma mundelo wa biso seconde bozomona akokoma lokola Bellevue ata mokolo moko te Bellevue soki adakoma Miss Lolo 30 minutes ezebele très bien botuni yango oyo métis oto nani mais agarda mwinda ngolo tala valeur à mwasi oyo yasisa kodigere mwindu na ye te alula nchoko tala lelo makolo menkoso mais bokoyoka ta mama te bolukila mama ya bino ata méthode nini bokosunga mama ya bino mais bozoya kofinga bato bakoki kosunga mama ya bino wani lelo bino ka bato okabola sila lelo na bacomédien bokomo finga Omar ese de panama okalikile na valeur ya Omar wana na SB ozoya kofinga kwa koloba makambo lokuta mpo na Omar Kabonga aza mobala dina nyoka tu so lobi ke Omar Kabonga bima ya dina na nesali esui biso nga kuna mwana dina naza mwasi kitoko asali kindumba na génération na ye ake na génération batata te yaya ake na génération te si mama simba ya kulo ake na ngo te omona ake na ngo te ke lokola na nini nakosambwa pamba te mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bikudi mama jamais ozomona ake na génération na Omari siko mongo bino mutaleka enani aliaki biloka bate kindobika bozo kalikila ngo te son eza naye na société na mutu okuto abimi no Omar Kabongo génération na ye ba pré ba différence cause ce que Omar Kabongo cause mukwa badina na cause ata ya ba 5 à 6 ans yo ke ko bimana mutu aza na ka écart na yo cause ata ya ba 60 80 mboko pas Césaire la femme maudite c'est qui voilà to kwa ko banir ye na mboka pamba kwa atala mitaka batata na biso atala
Voilà, bonjour, bonsoir, abonnez na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toisa bino musalande et benga kabiso liboso na bino lelo to yeli susu, c'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dire la star, maman qui a famille Bota, la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvite Kandila patronne qui est Poutine de l'écriture, David Aba comédienne zété aba oba richesse ya Congo, famille Bota, pasteur Didier et comme déjà na kosila, maman Belvite a cheli biso affiche ya sika yango bozo mona ezo tambola rawana na bande écran na biso na combo ya seconde choix. En tout cas, to consommer film na biso oyo na combo ya seconde choix ezo ya déjà mabe botala ba personnage oyo baza na kati ya affiche na biso ya film na biso ya seconde choix to ebike mama Bellevue vraiment kota ba film ya ratakate to consommer film na biso de to uto consommer pasteur Didier de to consommer qui temps de la fin de to consommer qui dessert rival to consommer seconde choix oyo et kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Jema, la maman qui dérange, regarde Ngoma Garçon Paris, Natacha Gola, la patronne, je te salue aussi, papa Samoukou pour le nécessaire, Dipine et tout à Eko Tabambo Tenue Belé, Chacha mon Asuka la famille Bota, je te salue aussi, Exode Mike, Bibambo Tenue Belé, en tout cas, bonne guérison à Enoch Luzolo, papa na Victoria, la maman chérie à moi si je te salue, maman Gina Mabiala. Lelo vraiment la plateau nanga nazanga mon côté nazana Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota to meka ko solola makamunyo so ezoleka na internet to solola film na biso vraiment et kozala bien makasi de yo soko za parole mo nanga ifongoli na plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille Bota. Bianca Zanga, bonjour, bonne santé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En tout cas ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous sur le plateau nanga. Ah oui, ils ont mon jour. Voilà. Ils ont mon chaque jour tous à la caca. Tous à qui un peu déterminé parce que tous à la raciste. Tant moi la biso azate vraiment il frappe pas biso nya surtout. En tout cas on sait ngana batutu o ba sepela na Enoch. O tout ba o ka Enoch le papa na Victoria moi na star à star. Voilà. Enoch pour le moment a tourné na biso TV qui a ça qui accident. OK. De bon monique et toi qui moi temps et belé te tourner té. Enoch à un hôpital. Yo mutuni surtout o sepela na image Enoch a filmé biso. Voilà. Tala posa $1 na yo. Tala posa li sungi na bino parce que e sombele Enoch qui kiss. Très bien. Ba numéro ezawana so bo mone pa na ngate bo mona pa Pamela Matondo so bo mona kilelo te bo mona nane e pa chacha bo mona e pa dipine tout est côté presque la chaîne wana so bo nibo sunga Enoch Luzolo bo moni ka ba numéro na pisa na bande d'écran wana. En tout cas famille Bota oza famille Bota te lisungi na yo vraiment c'est nécessaire. OK. En tout cas, merci beaucoup na Moro Poutine de l'écriture, Babi Bellevue télévision, maman Morote, maman Raigoshi, Poutine de l'écriture, VIP international, la reine mère, maman Mokondi. Voilà. Respect na yo Moro donc Babi en tout cas to consommer film na biso pasteur Didier au wapi. Lelo cause à la fin na biso to consommer vraiment film na biso et ça la bien et puis film na biso pe ngwana c'est koti second choix vraiment wanani ouais oza vraiment nani to tuna na mboko Bellevue o déjà février second choix déjà bon on doit compter janvier to la deux films. À janvier, deux mois déjà 3 films. Un mois n'andam pardon parce que c'est déjà début oui. Donc minga olobeza te bino déjà bosi ba papier na biki bo compter février déjà 3e film. Les 3 sur les 4. Les 3. 3e film second choix yango déjà zali. Voilà. Minga olobeza te. En tout cas merci na yemoko la maman chérie. Merci beaucoup na maman José Boussadissou, maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup na maman Germaine Bidi, maman Germaine Makesse. Merci na mamie Tadina de Belgique, na wela on a mototé la grande H maman Sakina. Merci na maman Gina Mabiala, maman Ewin, maman Annie super Aningo Yamputu. Merci na Pierrette Lungengo, merci vraiment na Nanou Lungengo et puis merci na maman Pierrette, merci na Duchesse Evelyne Tunani, babi vraiment famille Tunani mobimba ya bino yango yo. Evelyne balongola vraiment ba âge moko ba moko eza mike. Ba kata ba
15 ans balongoli pa Sissi pa Besilas balongoli 17 ans et pas Sainte-Thérèse balongoli 25 ans et pas Ekumani et puis bandi kolongola ba 10 ans pas ba sendi nyonso ya Sissi baba kiselango Eveline parce que bata malamu ndefo ba umela et merci na mauvais propre Blaise Mokabi babi vraiment peu petit batu ya Danou Kimiala babi vraiment wana bavi na nga ya propre merci na présence ya Dipine tout kota Chacha et nani Exode Mikedi et merci beaucoup na Lara donc et na deux hasard derrière la caméra Pamela Matondo ba question yo pibiano yanga. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kandenge to banda nango na débit to suka nango pe bien to ebi ke ngana vraiment ba dio na biso ke na vraiment bien. En tout cas émission bokozongo na kilelo bokozongo pe na mwana suka famille Bota chez Bianca Zanga. Bianca Zanga basango ya famille Bota boni basango ya famille Bota d'abord. Oui, famille Bota bien, famille Bota vraiment tous en bas surprise. Mais bientôt famille Bota ko ça 7 ans. Bientôt oui, na 2025 bientôt na 2025 au kaka. Tous en bas surprise au sala donc Pamelomane bazela batutu o balinga vraiment Bélard bozela Nkola ngoboza de cité pour comprendre qui est Poutine. Très bien. Il y a une différence entre serviette na torchon. Voilà. Donc place pour comprendre que Poutine a sa serviette. De boye bango kala na ya torchon Zanga. Oh, mais par l'autre là ba torchon ya. Oh. Ozo comprendre ngote est-ce que papier hygiénique va grossir là on a fait. Même pas. Bon c'est là on a fait c'était papier hygiénique ezaka loka toilette. Mais na fait kuna tout monde ni oyo il faut ça na ba serviette oya ya ba usage unique. Ozo mona yango nde mutu e kontaka na fait ba kofinikelo ata musuni. Ozanga pe chasser ozika coup direct ya papier hygiénique. Biloko yango kende nango maolo banondo en valeur à Belleville vraiment bat comprendre le 29 qui est Poutine. Très bien. En tout cas to dévoiler parce que c'est secret to pesi binoka moi date pour comprendre que Poutine a ça la makambo aza muninga mututé voilà. OK. Bien ka zanga to bane komona avion ezo circuler biti avion wana tisiko bat bazomi poser ma question. Avion, on a combo ya Belleville Kandi la patron na sombi avion, qu'est-ce qui se passe dans avion wana tisiko botiki batu na ba suspense. Il faut bazaka na suspense bongo. Il faut vraiment il faut bazaka na nu bongo bakoya ko découvrir ngo le 29. Très bien. Place batu bakoye ba qui est Poutine. OK. Ozo mona donc avion na fait ça la kali comment quand les abo bana to mata non bo kititi. Non la kiti. On dirait comme la kiti hein. Voilà ba c'est nous on va passer porter. Est-ce que dit Pinaza passeport Chacha zana passeport biso famille Bota tozala déjà prête azala passeport tozala ka prête to mundi bazala passeport famille Bota tozala o monte bango da ba da likolo so biso be to sito so ka likolo ba na to mata na to kita te to kita le 29 place pour comprendre qui est Poutine. OK. Osomona avion wana comment eza na signification ya makasi bato bakoya ko découvrir signification ya avion wana inkoloba nini et puis bakomona na bato bakokita na avion wana mokolo wana. Bien qu'en tout cas famille Bota fo moto loba ba vérité bozala na mo eloko mo boye na mwa dom moko boye o bozala ke soki pe likambo ye boye boza agité te boye ba ko bomba makambo zaka di ya nini. Parce que tout ça parce que comme mon avion wana soki ezaki ba misusu déjà awe quitter mati mais bolobeli yango te. Non au monde comment le problème c'est quoi na moment où tout ça vraiment na makambo ebele te ya koloba to ebete to likambo mo ya munene to linga to sala ebete so mutema to na ngona TV non to ça na maman oh déjà azala bouche bée. Voilà. Ozomona asala likambo na silence et puis monde entier moni yango mbala moko ayaka te abetela likambo to sala likambo to betela ngo toro non biso ezalaka kene to koti labo to sala opération makambo to amuta to bamonika muta te mimba moko atamboli donc Belleville aza mutu mo boye a vivre na secret ndinga tout autour ya Belleville songi azalaka te yango moni makamba bela mo ebima libanda ezate ozomona Belleville azalaki na bato oyo bazalaki bato matala na trop avant d'atali bosoka pesi mutu moko boye loko mutu azuma
mampala aye nango na TV mais azwa siko bato oyo bayebi kobomba makambo ata surprise yango eza ya modèle nini avant nanu banoso yango na TV te nakoya nango na TV te tozomona yango moni famille Bota tozaka toujours na système ya silence focus yango tovivaka nango na kati ya famille. Ok, merci beaucoup famille Bota. Silence focus toyebi déjà que Maman Belleville makambo nyonso asalaka ba préparation na ye nyonso erataka te tomona panneau tomona ba machine ba surprise ebele oyo Madame Belleville asala bien kazanga lelo actualité eza moko Davina apwa miniature azokita te lelo balongwe kofinga Madame Belleville balongwe na Davina apwa lelo balati Madame Dina na nzoto parce que akumisaki Davina na tournage alobi Davina aza plus que millionnaire aza milliardaire lelo balobi tala nde bakomi kofinga Dina na milliardaire ba réponse ekomi ke Davina soka aza milliardaire c'est eza ndenga butu yango moni bango to bayaka bapel les alarater ah ouais yango moni so na ye kaka émission comme yo kaka na ba page bako yoka gu bako bo meka ka tende bo meka te omoni lo mona loba bango mo bazui Davina batie na gloire à Sila très bien ozomona batalisa na bato ke anniversaire ya Belleville ezaka Sila te Sila za anniversaire ya ba Ini Edo ya ba Merci Jackson ba Regina Daniel non te Regina Daniel azana ba na Davina apwa ba kena bona Davina apwa po Davina apwa na Merci na Regina Daniel bazali bata génération ba boy omoni anniversaire ya Regina Daniel Davina bango mibale ba milliardaire ba okende la génération na bango ba okende bango mibale siko bavandi batali babite vesila sa okoma te donc il faut to luka to simba Davina pour la partir à Davina pe to ko pesa vesila simo gloire moko bewana yango moni bango moma bavana bakaikla anniversaire à Belleville cause à Sila te parce que Sila azaka na mukala ya Belleville très bien ouais mona moke na balote avant biso to ya Sila de sa yaka ba changer la histoire te ozomona Sila lobi ngata babengi ngai te na yaka na tourna kaka na bela ozomona Sila eko etalisa biso ke mwana mukie na lotete na ye yebisa biso esika Belleville avant na simbe na Paul voici Bekam ozomona na persona rôle na persona combo tabosala maseki te ya bino ozomona bosala ba jete na Belleville mutu mususu niveau ya Belleville na yebi te tokotiango na banani tokoko mesurer niveau ya Belleville na nani y a pas match ozomona lelo Davina apwa akomi kofingama tovandi tomoni Dina na komo fingama po alobi Davina asota ba niveau ya ba million akoma milliardaire est-ce que likambo ni bo finga Dina na moni miss yo finga Dina na rage nyonso et c'est dépend na manga na sunga yo yo lobi ke pani Omar Kabongo abima na Dina na obi ke soki Dina na le kanzela Omar Kabongo mwasa ki aza mwasa mayele un bon tonton comme Omar obi combien ba via comme Omar wana un bon tonton comme Omar une très belle femme comme Dinana elle a couché avec Omar Kabongo son ezawa exactement olobi bien kaza mbanda mami la chatte abima na poeza kala bokosita yo ka solo so yo lobi bongo ne okitisi Dinana sko yo ke tala yo niveau ozala ya matuza voilà et c'est Tomida et c'est de pas na mande na zolobi matuza na ya papi et c'est est-ce que yo vraiment ça la valeur à Dinana pourtant on lobi que Dinana abima na Omar Kabongo un bon tonton comme ya vraiment yebi batu combien ba osutuke Omar batu combien ba luka ba mona musakala ya Omar wana non au fin Omar un peu de respect non batu ba excuser biso non il faut employer ba terme o ba lingaka osomona comment na Omar atika le siko ni atema nibo et c'est le Panama yo tema atala otika kokosaka ko ozolingo finga mutu na rage nyonso mais tandis que yo moko bima na ya matuza tandis que yo moko kuto obotola ya papier longi mabelo ko aboti na basoda mais tango okritike Omar so okiti Omar na matuza opona nani
napesi vie na nga matuza mbote te na poser question répondre ngai moi vie na nga te répondre ngai ozomona tala ese depanama obi tant natali émission naokelaki yo mawa yo monano wana choix te tala elongi ya papi on dirait mutu elongi eleka faire ce que ekangami oke mbotole mpe pa camarade mutu abachoix te vraiment po nasuku totaya matuza na elongi ya papi wana navana ya matuza ozomona me yo olingi ofinga dinana ese ofinga dinana Miss Lolo ofinga dinana mwana matadi mwana mboka Miss Matadi moi j'étais en 2008 na matadi na obeta basket Miss Matadi c'est dinana ouais dinana Miss Mazana Christelle Bolongo na pesi mbote ma copine chérie Christelle oyo yango eloko wana ezalaka trop na bakinois ou bakinois non zana lobano nanu zela mwana mboka zela lobano zana lobano nanu bango ma traité dinana mwana mboka Miss Lolo yo mwana Kinshasa ozana nini vraiment le problème c'est ça o maka dinana mwana mboka uti mboka ye pe lelo pe a s'imposer ok de Belgique azongi dans matadi kute comment lokwa moi Tinel Morobo voilà omona akomisa Belgique lokwa banda lisima ndako siko yo Miss Lolo botami na Kinshasa yo ata Lubumbashi pa bokenda te Miss Lolo vraiment ka eloko yo yebi ko ke luka kenjo na bandal ozo ngota mabete ngaso na lokwa bino ko mena sila maka ofinga dina na mwasa kitoko mwasa bia olo ese de Panama alobi dina na aza banani ba music banani bazwaye banani bazwaye banani bazwaye banani bazwaye banani batu bazwaye et puis ayo suka na gouvernement mais oui tango lobi ke nenga aza mwasi ya bakonza mboka oyo okosita oh obike nenga aza mona valeur ya dinana bosale propagande makasi en tout cas félicitations dinana vraiment kotula te mama ndenge oza bongo okotula te okosilisa bakonzi wana mboka moko dinana mais yo oyaki na biti na mboka fo bonga dinana oyaki na mboko po ozala mpiaka ta oyaki ba fo tonga bandaku oyaki fo famille elonga matade ya mama sasa mama mafana tala ke na botaki mwana na ngai apamba te na botaki madina na batayaki yo pamba te dina na batayaki yo po bakonja nde bamona yo bakosita Miss Lolo azo critiquer dinana est-ce que Miss Lolo a na valeur na société Miss mutu lokola Miss Lolo tembise na nani voilà bongo bafingi dina na nduma bongo kindumba ya sisi asala esaza nini leo na senga bobeta lupango ofute bobetela ndako ofutela tolo bozokela ngo ata mabete boyokela ngo ata soni te kindumba oyo atamboli Kinshasa mobimba bomoni yango te ka kindumba bino bolingi bofinga ya dinana tolongwana ya sisi bo bakindumba bino mo bosali ba Miss Lolo na ba ese de Panama oyo ava bokende ba poto na banzela mai wana botamboli ndenge nini bino moko balie bino po ba comédie ya kotumba ya kobabola na ba façon nyonso Miss Lolo yo zobondela na ba rôle bakosakana na yo awa na nini na kapela awa na kapela na maître Toro na sauti na ba tete kaka ye na oloba no awa na maître Toro awa dina Miss Lolo yo po finga bato fo vanda mo vanda otalobi te bien ka yebinga non kaya mona soni na passe mo na fingo ezate e mo so na vai na talika to melata mai ensemble yango ya mona garda abandi mais yazo critiquer dinana comment c'est possible moi na Davina wana okay okokumse milliardaire kaza milliardaire na ndenge na bango ya butu okay bango baza ba milliardaire na ndenge butu oui to accepter mais mona na moi oyo mto zo na moi mona na wapi ata na veni ya bango sikoyo baza ba millionnaire ndenge butu me baye nango peti na moi boye mona na miso bato dina na ata mwana mutuka kanda akenda ka Belgique na kwa kano avant na Belgique Miss Lolo depo botama chez les parents oye bo futa ata ndako te moi mukie papa na ya kanko commandant na kanko kolo abomba ko na kan moi se pe la sa zonga ba benga na o futa la e bonga abonne moi so tanga ma o suba na mbetu si te baluba ke baluba batu basuba na mbetu te za muluba asuba na mbetu te lokwa boni
Oh, asuba na meto. Mama le mutala. Mama sundole avant Nathalie que oh za moi zo suba na meto non ça ni ndako. So, bima. Mama la bengana zongisi moi na kati ya ndako. Misulo banda vie. Afutela wapi. Mozo finga dina na mutu aza lopango. Voilà. O finga Davina apa mutu aza lopango. Oza ko se mesurer yo na non misulo bo za bandoki na vina bilo tondeni. Dina na lekina osila na kitoko abasi. Mutu azo lobonje mutu anga seka ozo ebate dina na. Ozo ebate dina na elonga yebi kandate. Olobi dina na za mukola sila ba so bate sila bi akokwa sila. Dina na mwa mke te tout sika ba je tout sila. Misulo la lobi dina na za yaya sila. Zela na loba na kokata na zela nanu. Kokata na maloba te ebunga ngai. OK. Miss Lolo. Tondimi dina na za yaya sila. Siko tote misa sila tote misa dina na. Baza sa maquillage koko nani. Voilà. Pour to za ba photo na bango ya ba naturel. Mubanga za nani. OK. Ya bolinga te so bat bafandi kimia place au même alali bolinga te même abega aganga mais eza mabe. Mais kota la dina na boy na sila eza muyaya parce que sila na lingole na lipeka dina na aza mwana sera ba mangole ma peka. Yo mo ozo comprendre ngoto ke sila za koko liboso dina na. Mais oui. Oh, totalisa batu ndenge ni. Tabo olinga boyo ko finga dina na est-ce que ba otelonga sila ndenge gugite. Mais siko bango bazala na actualité te parce que makambo ne concerné bango te concerné pe mama na bango te. Balati ngonjo to boy. Mais bango neza bodo mutu okoki kokumisa dina Davina okoki koloba bolamu moko mpona Davina te tala niveau bokitisi sila bokomisi sila diversaire ya Davina apwa en tout cas dina na Davina okumisa yo kokozala na 3000 personnes 3000 minani employés azaba misala 3000 ya musala société to zela nanu so to tana bobala Davina na zandu wana na zandu ka ya biso wana aza na combien de maisons. OK. Na zandu ye pe azamta ba maison ya na lobi na yo aza na ba maison parce que ne aza bon asali mwasi ne ba société zebele. OK. Ozomona na zandu wana Davina aza na combien de maisons oya bilamba. OK. On a lobela nanu kuta ye na ngote parce que ngape na côté da demande na côté libana ba demande faut ba no sa pas Davina apwa. OK. Ozomona siko tala omoni bato ba vanda mingi na mama Olive neti ba poutine de critique ba Bellevue wana. Voilà. A copia ba kena Lubumbashi na mama Olive akena otalisa ba opération ozana 1000 francs et comme à 2000 Bellevue a copia afande a transmettre ngo pa Davina apwa ozana 1000 francs okomisango 2000 siko lelo Davina pe asali kanga ndenge Bellevue la kisaye Davina tondi si ba compagnie presque tina Lubumbashi po mutu so bina za 3000 employés oboyango. Pour Zanda cause a plus de 25 maisons. Ceux qui te comptent, bateau va ça la maille. Pour mutu na makamba mai azara na nini na comment dirais-je na tâche ménagère na ye. Dans la bateau bazara uniquement pour le bouchon, pour notre chasser, pour notre sala boy, pour notre mai, pour notre mutu na oui, bazara ba détachement na bango muta na musala oya ko sala ana tâche ménagère na kacha musala. Siko bino yasi sasa nini? Kwa ni bolinga ka bato ya kolobama ata muta zaki na posa olobate. Pour la nini misulo faut aussi là-bas misulo tana no famille silama parce que même ba membre ya famille ya mobali na ye balingaka ete mwana liboso boti na ngola li makolo poussière ya soki Davina za makolo poussière oui mais lelo susu Davina wana akoza makolo poussière te ba finga Bellevue makolo Bellevue boye mais lelo kaka na couleur à Bellevue na Bellevue ko koma mundelo wa biso seconde mozomona ako koma lokola Bellevue ata mukolo moko te Bellevue so da koma Miss Lolo 30 minutes ezebele. Très bien. Botu yango o métis oto nani mais a garda mwinda ngolo tala valeur à moi si o ya sisa ko digérer mwindu na été alula choko tala lo makolo mais kosa mais boko yo kata mate bo lukila mama bino ta méthode nini boko sunga mama bino mais bozo ko finga bato ba ko sunga mama bino
Quand lelo bino ka bato kabola sila lelo na ba comédien. Si. Ah bon comme finga Omar et c'est le Panama au calculer la valeur ya Omar wana na SB. Oui. Ozoya ko finga kwa ko lo makambo lo kuta pona Omar Kabonga za mobala dina. Ne ka tuso lo bike Omar Kabonga bima dina na sale et subiso nga kuna mo dina na za mwasi kitoko asali kinduma na génération na ye akena génération batata te. Ya akena génération te si mama simba ya kulo akena ngote omona akena ngote ke lokola na nini na kosambwa pamba te mobali na ya landa kingai na salon afuteli ngai mbongo ya bikudi mama jamais. OK. Ozomona akena génération ne omari siko mongo bino mutaleka enana liaki biloka bate kindobika bozo kalikila ngote son ezana na société na muto kuto abimino marka bongo génération na ye ba pré voilà ba différence cause ce que marka bongo cause mko ba dina ne cause ta ba 5 à 6 ans yo ke ko bimana muto azana ka écart na yo cause ata ya ba 60 80 mboko pas Césaire. La femme maudite c'est qui? Voilà. To kwa ko banir ye na mboka pamba kwa atala tala mitaka batata na biso atala Parce que la papa na biso azana génération papa wana na Monica Lukasa mona mutaka la vie zanga o tika boy si ozomona siko yoko banga te oyoko finga mutu lokola dinana voilà oya sale ko bona muta génération na ye vraiment ata nzamba ko bate bo bande sous bisa si mais namoni soso oyo nyonso makolo soso balobi makolo soso eza sila te makolo soso eza nde linda omona te photo moko baotya ya linda ezosarkile ata linda pendant tout ce temps linda azalaka na SB bamonaka tai na ye te lelo tai ya dina ya linda ya mabebi ma yaya bana batemisa linda sans maquillage batemisa bango nyonso na banani wana bango nyonso bango netu nde bana mukonja liboso mukonja mibale mukonja misato mukuse kumani mako poussière alibande okita bango ni atu wana batandi bango batemi na linda moi ça sera clip faut mon valeur à linda ta na clip a fali mais likamba clip wana lingo créer problème mo boto moni bombo na concert semba mina moni bombo na concert a Minio Abraham na mukala fali Komba fali côté nini te pona talisa bango niveau Linda za world Linda sala clip na fali ozomona oyo Abraham adembelaka fali pupa sikoyo Linda nani oyo Michou aye kosala matalana et pas muta fongolelaka fali portière vekota yo bonne Minio Abraham ya OK ça nous karmulaï OK Luka ta papa chéri te ya kasi na taille da Linda na taille mabe masala clip na fali pupa aigle elle a ma bioche et le pipe de wall sikoyo na kiti na Abraham c'est la fali ketch na poto na États-Unis te akende États-Unis te France et la France au fana même na France apangusi ketch a fali fala que les m'habiter na petit anyo comme na BCBG jiba bete ba 12 mingi azuba 12 awenge ba 15 awenge ba 24 awenge habiter petit asoko linga polo trop na parler allez petit rana mingo France a meme France OK les mawa a PC ata moi vie a sali mo orchestre wana azoboka siko miso amoni Minio Abraham lokola asa clip na fali asa clip na Minio Abraham ngata répéter Minio Abraham no kete pour aller na ido ya no kesani ngai na matipe na zuma na fongo saki na nga na mati na podium na bandiko bamba Minio Abraham bongo ya Minio Abraham okete mais ya Patrick Beckham okede na ki ya Patrick Beckham ya njela poto na eza ye Minio Abraham faut que poto na musicien faut ya mbongo na yo ya même pas d'aba musicien na poto même nan te ye bokuta ngula fali
Linda kende koluka luka ta nene ata Patrick Beckham te yo loba na Michou to na Linda là ni Michou te we ranson pas nini awa aza na rena na poto Michou so oza na posa ya nini kende ta nini awa na sayo awa benga nini na forte sika we ranson na koma ko na kipwanza okay mata na podium ya Igwe posoko mate pa we ranson peut-être msusu ngana ko kanga munona ko yete po we ranson za papa yo mini Abraham okino lukata nani ata inosbité mini Abraham vraiment mutasila na ebongo parce que le commissaire moi concurrence est mission na Mignon Abraham mais Linda to mona sala clip ya na fali poupa aigle à niveau Linda OK le reste la famille Lubota world OK ya comédien o ba comme oye manzela mosusu te ba comme na ba guerre na batasila pourquoi batasila baza na yebiso ata comédien zana Pamela zana lobano moni mamisa wana chama ye pa za munoko tika na ndako te aza munoko ni na munoko na mamisa so ba ye mamisa oya OK bofinga mamisa lelo ni aleki bango na kitoko aleki bango na propre ndako ya mamisa eza na bandal so kotima ndako ya mamisa chama ondima te nga na tourna kuna pa Nico Shege na pesa Nico Shege mbote na tourna ndako ya mamisa na yebi ndako ya mamisa ndako ya propre ya kitoko ya kano ozomona donc olinga bolu donc mutu musa kosala video ya nzela mosusu te komi problème bofinga mamisa chama na nini aleki bino na soin bino nyonso to génération à génération OK parce que mamisa te mamisa aleki nanu bango aleki nanu numéro 1 na bango na kitoko na taille na propre na makambo nyonso eza nini yango donc muta koyeba su nzela mosusu te baba c'est on a gisongi songo Bellevue a commis ça nzembo na ekolo nzembo ya bimi alobi c'est grâce à madame Bellevue nzembo wana yebana lelo ekomi ki jalousie enta ma Bellevue ba yebela ngo Bellevue OK merci beaucoup bien kazanga to komi na suka émission na biso bato ba retenir nini pe bambote na bato nyonso balingaka yo en fait bato ba retenir boyo to vai na biso porte fongami essayer de Panama mutakala ba comédien à koti OK essayer est-ce que otali carrière na ona matuza tangu yo ye obosani ke tebi pe mibali na yo tala ya papier longi mabe ese photo ya papier kenda ezali na photo ya papier kenda ikenda téléphone ne bongo yo na machine ya bilo ezala na machine azali yo na machine ya bilo papier azali ozongisa ya papier lelo ese ozongisa ya papier ozo papier ngana za mutabolingo ese oyebi ke nzambe ayeba pe ese soyo batiaki molai mokuse lokola katikati ya lilala me yoka munoko oza lokola omoni ya bidon olokola bidon 25 litres ese depana bakati yango soko katikati ozokata soni te bino baa bato oyo fatifa boka bino na Rwanda boza vraiment lokola bana gagame mida silama kende oluka roi David aya bokola mwana tala nga bosa eloko oyo mania Malika yo lobi ndako ya Bellevue eza musée est-ce que Malika signification ya musée oyebi yango le problème c'est ça Malika zonga classe et ça très important et ça le bien babaka le seul to la seul conseil le seul conseil je peux te donner Malika zonga classe en français quand tu dis misé na corgé yo misé za place so bato bafutelaka mbongo mpona oketala ba œuvre d'art oui ozomona ndeti tomonaka misé na biso eza awa na Gombe musée national na biso eza awa
bato bayaka bafuti mbongo baotala baevre na biso bakoko na biso batika bastatue na biso eza wana babikeko na biso eza na baevre mboka na biso mingi bamindele mingi bauta bapai bafuti yo lobi ndako ya Bellevue eza musée nokosi te parce que na kati ya ndako parce que na ndako ya Bellevue baor eza bato bafutaka mbongo mpo baketala baor eza na ndako ya Bellevue ndako ya Bellevue mutu fa futa mbongo pa kota ke notala ofingi ndako ya Bellevue te beaucoup plus nokomisi ndako ya Bellevue quand tu dis que ndako ya Bellevue eza musée national amen non franchement malika zonga classe bozokisa vie silasi soni boza babourri ko carré bino franchement je ne sais pas ceux qui bozwa ta temps repasser na bande d'école. Je ne crois pas. En tout cas, Evelyne, message est bien passé. Voilà, Bambote. En tout cas, Bambote n'a pas belé. Na dongolé sanzamba Versace. Merci à toi Odette Lesa maman la Lesline. Merci à Yannick Lesa, Mifi Lesa motema ya papi, ya Majos Lesa, ya Richard Lesa, ya Dodo Lesa, Irène Kialuta motema Richard. Merci à toi Nadine Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Jocelyne Kialuta, maman française. Et pourquoi pas à toi Ada Jolubanza de Turquie, Luanda, Turquie, Paris. Merci beaucoup na Bibi Choumou Somba Ipoupa décoration. Merci na le roi célèbre Christian Ngoma ya petit du foie na mignon noble. Diana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel. Mauvais propre Jean-Paul Kapinga Courage Yaya. Et merci à mauvais propre Tito Dacosta. Merci na Deo Aza derrière la caméra. Merci na Lara. Merci na Dipine tout est quota. Et merci na Dipine ba charge. Babito consommer nzembo na biso to consommer vraiment Belinda Kandi écriture à ba bébé ya musuni babito za wana simano Dipine ba charge. Merci na Chacha. Merci na comment na Exode Mikebe babi vraiment ba bon guérison na Enoch Luzolo. Voilà. Papa na Victoria, moi la star, la star et donc on est ensemble avec toi mon frère donc Nzamba abombo abatelo toujours. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga en tout cas. Merci beaucoup na famille Libota pas de distraction to consommer film na biso affiche déjà zawana et rozala bien makas boyebi ke biso vraiment kota ba film maman Bellevue arata kota ba film était en tout cas ba bonne guérison à Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star za star Nzamba alakisi yo bolamu na yendenge zalaka. Nous avons vraiment en cœur avec toi Enoch Luzolo Nzambe yemo ka permettre ki pour na nini makambo wana nyonso ekomaki. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Goulala patron je te salue aussi, papa Sam Nkunku le nécessaire, la maman chérie à moi si basée à Londres mobimba babote na bino ebele, maman Germaine Makie c'est na Katia France, maman Gina Mabia la je te salue aussi. En tout cas présence à Dipine na pesi ombote Dipine Chacha Clara bino nyonso oyo boza ko assister na émission na biso ya mukona lelo. Merci beaucoup na deo aza simabilili so bomoni biso na bilili ya kitoko boye eza grâce na ye bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino sala kitoko et pourquoi pas na ye moko autorité morale Bellevue Kandi la patrona Maman comment est-ce que baba kou tension ça va biso tozo koma 2025 2 mois ya pamba 3 films bo calculera déjà tina fin de l'année Bellevue komaka combien de films en année en tout cas Bellevue mninga na binoté mai na mafuta basalisa yango te bomoni tende bozala kana se mafuta ezala likolo. Merci beaucoup na ba fan na nga nyonso o balingaka. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.